fungola likolo noki sambula yo ya kembo naeba kiler Michael ambaye ko bala mwana oyo awa na Dallas para biso mwana ala Michael nalobaki nalobi libala oyo ekosimba te la fille va vraiment souffrir pongi na nga nzamba ya lobi beti kotia kalisusu banzembo oyo te parce que bato bazo honorer ngai te na benga pe évangéliste moko azana Kinshasa dénonçaka na ebisi likambo wana ayebi évangéliste wana Mike pour prouver maman olangi akezwa mwasi na Dallas a prouver que yo boy na bala mwana na kobala pe mwana kitoko pe américaine ozo beta lokola mbwa mwana muke bongo obeti lokola mbwa okanisi nini yo mbonda milimo mabebo zo tambola na ngobo sibo bala ba sirene taizoni ya solo asuka wapi yo ring na ona mwana muke basi ya normalité na koloba lelo je vais parler Kiki Ndumba et Mosali Anza et puis a commis pasteur Let's go. Chers amis, je vous salue au nom de Jésus-Christ. En tout cas, je m'excuse. Mais, boyoki lisolo ezo tambola, makambo ya Michael Ambai. Yango na lobinga pe na sala un peu à vinanga ya muke kaka. C'est triste. Ces gens m'honorent de la bouche de Nzamba Zoloba. Naeba kiler Michael ambaye ko bala mwana oyo awa na Dallas para biso mwana biso à Dallas c'est notre fille et puis papa na eto yebi très bien e ko bala mwana wana tala Michael nalobaki nalobi libala oyo ekosimba te la fille va vraiment souffrir parce que ayebi te qui est Michael Ambai. Moi qui vous parle au nom de mon Jésus-Christ, le Dieu que je prie, un jour, parce que souvent je priais avec le chanson de Michael Ambai. Souvent, ce qui n'a zo sambela, natie banzembo Michael Ambai. Banzembo ya fungola likolo, noki sambula yo ya kembo. Donc j'aimais bien la chanson là. Mais un jour, le Dieu que je prie, le vrai Dieu, le Dieu qui m'aime, et le Dieu qui aime que moi je l'adore dans la vérité, il est venu. Na pongi nanga nzamba ya lobi beti. Kotia kalisusu banzembo oyo te parce que bato bazo honorer ngai te. Na surtout que mon mari est témoin. Beaucoup de gens sont témoins parce que naïf saka bato ebele makambo yo. Na lobi naibisi mobile na lobi papa tala ndenge nzambe alobeli nga lelo na butu apekisinga na yo kaka banzembo ya Michael Ambai lobi bazo kumisa ye te bazo kumisa mutu mususu nzoka ndi bazo kosa biso na kombo ya Yesu mobile na nga aseki mon mari est vivant il est là jusqu'aujourd'hui aseki alobi bino mutu nyonso azobenga Jésus bino bolandaka ye pona nini ngana bisi papa sikoto ko sala ndenge ni kaka ndenge nzamba a révéler boye ngape na yoki na tika banzembo Mike ata bimisi ya kitoko ya ndenge ni na yoka ka banzembo na ete na tika depuis révélation wana na tika na benga pe évangéliste moko azana Kinshasa dénonçaka na ebisi likambo wana ayebi évangéliste wana ayebi ke na ebisaka eke Michael Ambai azana kati ya soloka j'avais dit ça. Botala sikoyo ba œuvre, vous leur connaîtrez par leurs fruits. Tala bakambo asali mwana mwasi oyo.
Mama olangi otolobaki mutumabe aboyaki Michael Bala mwana na ye. Mama wana zayebaki. Aboyaka. Mike pour prouver maman olangi ake zwa mwasi na Dallas a prouvé que yo boy na bala mwana na kobala pe mwana kitoko pe américaine azwa pe ba papier bandokota Amerique. Amerique za mutu nyoso. Olingi okoti na yote. Me yaka na molimo ya malamu. La fille là c'est l'aîné de la famille Mike. Mike. C'est l'aîné de la famille la fille là. Pona nini motema mabeboye. O baby si libota wana na mission mabe ba pesa ki yo mission. Okokisi parce que papa moi on a pas un pasteur. Donc eza mission ba pesa ki yo po baby sa pasteur wana na libota na ye. Tout bela Mike. Cherchez Dieu. Bozembela biso banzembo tozotela bandako na biso ezomemela biso lisusu bakambo babitumba makambo ebele na banzembo tozotia. Biso tokanisi tozokumisa nzambe nzoko tozokumisa su oyo bino bokumisaka. Hey! Mike Alambai, répands-toi. Misala no amabe yangwana. Si tu es vraiment un homme de Dieu, tu ne peux pas toucher ta femme comme ça, il a frappé. Ozo beta le kolambua. Mwana muke bongo. Obeti le kolambua. Okanisi nini yo? Mbonda. Tomutu. Biso yoso to la liba la makambo ezala kata msuba gifle yo basali yo boye, c'est pas un problème. Mais tu ne peux pas kobeta pa partenaire no ndenge wana te. Milimo mabebo zo tambola na ngobo si bo bala ba sirène. Yango ba sirène ba koki kondima basi ya normalité na koloba lelo. Je vais parler de la part de Yahweh. Vous manquez de mon Dieu. Mais chantez votre Dieu ouvertement, les dieux sous. Chantez-le ouvertement. Laissez Jésus-Christ tranquille. Come on. Mike Tyson. Tyson ya solo asuka wapi. Yo ring na ona mwana muke. Ring non na kati ya chambre. Et puis obimeli bato sali pe concert ba futi ba mbongo ba sali concert ba uti na concert ba bimi malédiction plus. Aussi comme à Jésus-Christ au tie likolo. Nzo kante ozalaka ya Jésus te. Botika kosaka toyeba bino nyoso. Ba révélation si ebimi ebele toyebi bino. Bandeko botika ko tie ba nzembo wana na bandako na bino. Na lobakati. Nalobaka, botika, les faux pasteurs, vous aussi vous m'écoutez, vous les faux pasteurs. Faites attention, je vais commencer à citer one by one. Nakobando tanga moko na moko ba faux pasteur, bozo yokanga. Bozo ba pasteur, et puis bosi simbi biloko, po esimba ba misala na bino. Hein? Mais soko oza pasteur, salila nzambe à temps plein. Osala kana musala mususu. Musala wane sengi faut protéger ango, oki osimba biloko, et puis oza pasteur lisusu. Tika bisoko. Boni boy. Hein? Bole mbisi biso. Mutoko kiko bela, mutoko kiko zara posséder azoluka délivrance. Aye bien loko esika kokendete. Ame kakotia likolo boy. Nzoka ndire bakie ko renforcer lisusu biloko ya mabe akufi na kokufo. Popo yeba si vrai pasteur et comme il problème et comme il kambu bandeko. To sa la relation biso moko na nzambe. To sa la bato ma bondeli. To sa la bato ya présence na ya nzambe belé. Soko lingo yembela nzambe. Yemba na munoko na yo ou bien zwa banzembo ba américain ou ba yembela nzambe kala nando ya simba biloko te banzembo nyonso ya sikoyo eza vraiment empoisonné. Malédiction sur malédiction. Botia na banzembo na bandako na binote ba misusu nzoka nde banzembo zo utakuna na enfer mais eye na mokili ba beteli biso yango botika biso boni boyeko toloba it's too much is too much sometimes il faut toloba bozuzo banzembo e uti na enfer ba pesio nzembo na enfer obeteli bato. Tala biso pe adoration. Pe ememie na komema yo. Oyoki nzembo emebakanga vraiment na adoration. Adoration te o. Adoration te envoûtement.
Botika bisoko to bondela nzambe to kende lola. Botika bisoko bandeko. To sala nini. Kinshasa eza lifelo. Lifelo si e bandi deja na Kinshasa. It's too much. Ba pasteur ya lokuta. Ba musicien nyoso. Faux. De faux. De faux. Banzembo na bino. Nakotia ka. Ta mokolo moko te na kotia banzembo ya bato oyo nzamba revelenga oyo nzamba la kisinga ke tia oyo kotia te na ebi bino nyoso na fandaka na kimia na tali na seki na ebi botika bongo tala maiki ndenge nzamba expose ya akobanda ko expose bino moko eske mosali ya nzamba sala ka divorce oko kende lifelo tubela kende ko récupérer mwasi na yo penyel récupérer ye parce que divorce ezalaka te eza mabe tubela kende récupérer mwana wana et bien sûr que sauf une infidélité yondo ko eti na infidélité ozoki mwana batu bongo pona ni mission ba pesa ki opo bebisa pasteur wana papa ya penyel eza mission uti na loge na bino po bebisa pasteur wana bebisa le ndako ba pesa ki o vraiment mission koti vraiment na ndako ya pasteur o bebisi bravo me yeba ke nzambe oya likolo oya sala mabele pe na se oya sala na satana yango wana muto asala ye azozela bino. Il vous attend. Répentez-vous. Tolembi. Makamunyo sa mabe kaka Kinshasa. Kinshasa. Tala ndenge boko mi exposé. Tala ndenge boko mi exposé. Soni na bino. Malheur à vous. Bandeko. Tika ba musicien bo banda ko adore. Bozala ba mingongo. Soko ka ofonde nzembo yo moko oyo ko bando adore na ngonzambe. Mabe nzambe za wapi? Akoboela yote parce que nzembo uti na motema na yo nzamba ko yamba nzembo wana bien que otia ba nzembo ya mabe et puis ozo adorer nzambe. Ça ne peut pas coïncider. Oh! Mike Kindumba et Mosali Anza et puis akomi pasteur. Ki pasteur ango bolingi ango nini? Yemba banzembo ya bafali pupa wana. Tika kombo a Jésus-Christ. Botika kombo a Jésus. Bozo mi bomba na kombo a Jésus me boza ya Jésus te pona nini boza mi bomba. Botika Jésus-Christ tranquille. Batu bazo assoiffé ko luka présence ya nzambe bino bozo détourner batu ya nzambe boko futa ya mabe. Bozo détourner ba brebis ya nzambe ba oyo baza na posa ba adorer papa na bango. Bino bozo détourner na bango boye na banzembo ya mabe e fulami epa ya su botieli batu ba yemba batia bandako na bango ba koma connecté na su n'importe quoi. Bino pe batu boyoka kate. Mutu pe nzamba kela ayoka kate. Ata ba ebisi ata moni preuve ayoka kate. Mutu ayoka kate. C'est triste. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, que vous acceptez Rabiso Nabanda Kunabino, car le lingue tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga kakolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens news donc neka ke komami wana les Nazaréens news parce que les Nazaréens o ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant donc voilà pourquoi
na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens news. Donc les Nazaréens news nde ya bino les Nazaréens news les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens news ndenge ba komyango wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc s'abonner ou epipe moninga s'abonner ou epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens a un petit problème technique, voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens news. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens news parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Tali Oyo attaque au Tali donc toujours sous kakana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke moula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au lundi mission ka au landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc sur mon titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et remember directement dans les Nazaréens news donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien final lien wana et remember dans les Nazaréens news. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke do luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go. Merci Jésus.